Akokuluba kaka na mwana nangayishila pumba ya sheni na zakubwakila yompenza bafele mpwandenge ukokishimbula mususu dikolwa biso bantu tubuti yo fatuluba mpenza denzambi abakishila yoyo zakuzanga wana amema yompe musika ezala ntende o bantu afiku zuvyo baya kuteni minayo wana mpenza tukuluba yango sanze te sheketi sanze fe baluba kawana mpwa wana izalukula uzakuvyongo nangaye mpwa sokompena nde muntu alubya tushiye lukula ngama kwa muntu nabutai nalinga kankutu bajete mpwa wana mpenza na dasuka ke wana kutu nakokulinga te mpwa wana mpenza fini ke ndope bana bakuluna bayoko dasuka ngoko banga bana bakuluna te nakokubanga te nga muntu nabuti bwana nangayo sakuyeba ntede shika ubute dimpenza data kutu mwana ngo bantu bakokukitila yona bamasieti na minduki mbona mwana fa upesa deshi ifo mpenza upesa kolo arme na nzitu nyonso tu na sipwe fa umipesa uzala lukula sacrifice mwana nyonso wana ngana kokundima mpona mwana nangayo masi doza koyoka te masi doza kocha toujours miso liboso ya sila kocha teti kocha miso kaka sila sala boya lobike akotika mwana okimya te okokoloba nini mpona masido kanti mama sido mpe atalaka plaza kutira musapi ko mpwa baluba kande sokomeki mulaya useya na musapi ukokukota mpena kati mpwa uye kusala toloti useya mpenza bameka kango na musapi te useya na musapi simba kati wana mpenza soko ye mama sido aza kusala teti mpwa na sila nga mtu nabuti nefu mwa izaje mukete nabuta mpenda pasi abima na nefu kilo donc nakokundi en tout cas na part nanga na koloba kaka iza esengo o nzambe abakiselio lisusu une année de plus na bambula oza nango nzambe en tout cas amemo musika akokisa ba rêve na yo abatela yo vraiment azbundela yo alongisa yo ozaka molongi po ozara déjà pomba scène kobenga pomba scène ezaki dia kwa ezaki koyeba musala na ye to ezaki kaka bato bando kobenga bongo bon netinga soki na kobenga ye pomba ya scène parce que bon ejoueli na ye tant na joua na ye donc omona vraiment que même soki nga azalaki moins faible ye azalaki kopesanga force parce que tojoua na ye na miracle fatu miracle bazaki bana nga bango mibale na joua na bango donc pomba scène parce que soki place ici laza au sentir vraiment qu'il y a vivacité dans le tableau et puis azola musabino quoi donc na jouer linaye na nyonso na en tout cas na part nanga na obenge lisusu ka pomba scène belle vie nazwa vraiment chance à jouer na été nakutana pe na été mais si là na joie na ye na mona ndenge na ye donc to joie na ye on dirait aussi to vanda to si to monana to seka do gentillesse na ye et puis komikitisa na ye quoi donc na ndenge na ye belie ndenge nazali ko jouer na ye omoni pe ke aussi si répétition moi et pas kola moko boy mais la tachi en tout cas félicitations deux mois invitation encourager ndeko na ye na batu balobaki to non balobaki ebele batu bafingaki na ba commentaire batu balobaki ozoluka rôle pasi la après comment ra bongo ozoluka sila benga yo ba o ba yebaki na bango peteke na sana ngati balobaki azoluka ka po sila chaika sila zongi sa ebo dona ko loba mutachaka mutuka eza nzambe. Voilà, merci beaucoup et très heureux de vous rencontrer aujourd'hui sur Clé Média Télévision. Bienvenue sur Analyse sur avec Tonto Irano, les Toto des Abakou. Bonjour, bonsoir, mbote na bande kutu. Bazuli bako kolanda biso moko alelo, boza na ebele pour na la émission Oyo et Mimila Rabino, actualité au temps réel. Merci les sous na ba etu o bakotaka na émission oyo pona ko soutenir biso na ba conseil ba remarque ba suggestion na bino esaka biso vraiment esengo makasi moko lelo tozali na artiste comédienne moko o vraiment esalimo mikolo ebele makasi ba yo ba yebi théâtre na mozindo batu bakota na musise ko yeba théâtre bakokamwa te na komona lelo to yambeli bino mangudi
oyo azali actrice comédienne akenda Angola mikolo ebele vraiment lelo tozwi libakwa koyamba ye tosola na ye pourquoi pas na makambo etali théâtre aza na ingomba Kinshasa alobi azongeli vraiment théâtre comme il faut parce qu'azaki vraiment na temps ebele te lisusu na théâtre ebele balela kasi lelo nzambe asungi toza na ye na plateau merci mingi na bayetu oyo basoutenaka biso tobosani te mama Kati Kanik Maman Elimbis, hymne national, Maman Zozona Inde, Maman Fimaemba, et puis topesi merci mingi na papa na biso Sergino, topesi bambote belé place Ozali, et tomoni Maman Françoise c'est pas Ozali, topesi bambote mingi Maman Odassa, Namboka ya France, la fille bénie, tobosa na répété, Salima, Balobi, et Longo na Mina Lutama, bambote na bino yangwana, tozana mama na biso otolobi Mangudi bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Boni mikolo ebele. Te nazali. Nazali vraiment nazali. Malgré déplacement mais nazongi nazali. Na sepeli vraiment. Bato baondi mate babiye te oyete. Toto yonozweli wapi? Mangudi otoyoka lisolo. Bato ebele musu ba Mangudi na groupe nini soko meko zongisa bango moke na bayetu baswi. Libako lelo vraiment balanda yo meko sola na ba fanatique nao. Na pesi penza mbote na ba fan nyonso tu ya théâtre et puis ba o nyonso tu ba zalaki kolinga Mangudi. Mangudi na bino yeyo pona ko pesa synthèse ya ko banda musala nanga na bandaki groupe théâtre et pas ya Papa Lava et puis na ba Papa Zoro, ba président Willy. Après Willy Mambo. Willy ban président Willy Mambo te. Donc ba ça que groupe moko ya ba Papa Lava, Papa Zoro, Papa Willy. Donc tozaki na Bumbu après nde naiki kokoma na Swabala et pas ya papa nanga Mystère Seattle. Et après, kokende na ye, nde na eki kokoma na les abeilles, RSA, les dios, tozana président Willy, na président nanga Johnny Tsakala Mutakala. Ok. Donc c'est un peu ça. Vraiment, Mangudi, to souhaiter ba joyeux anniversaire ebele na Silabisalo ici qui na babaku kunyoso. En tout cas, merci mingi na ba etu o babenga kinga tonto ikano tozozela impatiemment, mingi tomoni maman Françoise. Olobi tonto irano bocha mopepe. Je crois toza pe na Mangudi. Pourquoi pe to meko solango ba anniversaire ezali na ngambo ya Silabisalo azo totaliser 26e anniversaire na ye ya carrière. Okolo banini? En tout cas, na ko bwakela ye ba fleur. Ça peut collègue na yo hein. Vraiment. Joie pe mingi, bozo pe temps. Merci na joie temps jouer na ye. OK. Na joie maman na ye ata na ba film mi sa to boy na joie vraiment maman na ye. Donc na joie na ye billet en tout cas na part nanga na kolobaka ka eza esengo o nzambe abakiseli yo lisusu une année de plus na bambula o zanango nzambe en tout cas amemo musika akokisa ba rêve na yo abatela yo vraiment azbundela yo alongisa yo ozaka molongi po ozara déjà pomba scène Vraiment. donc osala vraiment pomba même na ba action na yo nyonso tout vraiment eloko na koloba yango wana ba joyeux anniversaire et puis ba gros bisous et pas ozali Vraiment. Ah, Mangudi alobiango aza pomba scène. Olobiango na reconnaissance vraiment que musala salaka a convaincre bino quand même ba collègue na ye. Pour soto bito bete li soya tete za le lote bino bo nusa tete. Bino bo bandi pena série to lobaka ya CD. Oto bete li solo ko jouer maman na ye eza ya YouTube te. Eza CD penza na ba cassette to za no komuna ya pasi tete nzonzingo ezaki pena ke ezo pela moto. Mais kobenga ye pomba scène ezaki dia quoi. Ezaki koyeba musala na ye to ezaki kaka bato bando kobenga bongo. Bon, netinga soki na kobenga ye pomba ya scène parce que bon, et jouer na ye tant na joua na ye donc je mona vraiment que même soki nga azaki moins faible ye azaki kopesa nga force. OK. Parce que to joua na ye na miracle fatu miracle.
bazaki bana nga bango mibale na joua na bango donc pomba scène parce que ceux qui place ici laza au sentir vraiment que vivacité za na tableau et puis azola mosabino quoi donc na jouer linaye na nyonso na en tout cas na part nanga na obenge lisusu ka pomba scène vraiment en tout cas ça sans polémique ça sans flatterie alobi o eza vérité alors mangu dit to me kosola muke carrière na yo ndenge olobi obandaki na groupe ya papa lava Guilain topesi mbote mingi Guilain Kabengele tatu bozaki pe bazaki penza mwa mingi ou bozaki komba bazaki komba encadré na yo alors esaki ndeni no se retrouver na nzonzi ezaki facile nani amemaki yo na nzonzi mpo lelo bato mokili mombe découvrir Mangudi esaki nani bon nakoloba nanu merci pour na parole nzonzi nga liboso o na sala na vie mutamemaka nga eza mbata siala okay président na nga mbata siala ya ntimba mais po na koloba na yeba na même na banzonzi na mona na ba pomba ya scène eza ya Johnny Mutakala ntsakala donc soki Mangudi lelo abima Mangudi na opesa pena ba merci ebele epa ya papa na nga ya Johnny Ntsakala Mutakala na les abeilles po na uti le dio toye les abeilles donc soki lelo na monana na ba film to na yebani na batu eza grâce ya papa Johnny Ntsakala Mutakala vraiment alors rôle wana ya Mangudi soko ko meka ko rappeler batu na tana mo eloko moko po eza facilité rôle na yo style na yo o ezaki mingi ya bayombe bandibu est-ce que ezaki facile ou après na yango pa mutu ozana idole na yo to eza eloko moko ya famille yo moko omesana est-ce que ozabe mundibu pe oui naza mundibu mais pour na rôle na ko loba idole na ngai vraiment eza mama na ngai Bomengo donc tanga zai ko jouer en tout cas na zai ko imiter ye na koko vanda so ya sali ngape na bandi ko landa wana tozana bana mikea donc soki yazo jouer na ba groupe salongo wana na zana vraiment mo amuke donc soka zo jouer na zaiki komona en tout cas zaiki ko sanga bien donc yende vraiment idole nanga mama Bomengo donc ozaina muto tabane ko apprendre mo ba mo o balobaka mo yo mo kindi boye bien pena na ekolo na yo moko oloba ngo vraiment attaque mona ya bandibu te na yebi kindibu te kandi obeta ngona seni bo te na yebi kindibu te donc so ba oloba na oyoka mais koloba ngo boye na yebi oloba te donc nazaika ko imiter ye donc nazomona zo jouer alinga pe na ko mokota nango donc même na famille et comme isara bango yoka na tonalité on dirait vanda donc na yebi même pas mboka na biso na yebi na kombo mais kokoma na mboka na yebi te pour l'homme so betaka ngana okokate ma Françoise ngana okokate mama fi maimba ngana okokate me Mangudi soka ba betela bino awa kindibu umona bino ton ya bandibu na yebite soko mekela temo lo mo mukika et c'est plus ça ba mpona kuluba na kokuluba kaka na mwana na ngai sila pomba ya scène naza kubwakila yo mpenza bafele mpwa ndenge ukokishimbula mususu dikolo biso bantu tubuti yo fatuluba mpenza ndenzambi abakishila yoyo za kuzanga wana amema yo mpe musika ezala ntende yo bantu afikuzuvyo baya kuteni mina yo wana mpenza tukuluba yango sanze te sheketi sanze fe baluba kawana mpwa wana izalukula uza kuvyongo nanga ye mpwa soko mpena nde muntu alubya tushie ye lukula ngama kwa muntu nabutai nalinga kankutu bajete mpwa wana mpenza na dasuka ke wana kutu nako kulinga te mpwa wana mpenza fini ke na lelo pe bana bakuluna bayoko dasuka ngoko banga bana bakuluna te nako kubanga te nga muntu nabuti bwana nanga yo sakuyeba ntende shika ubute dimpenza ndi atakutu mwana ngo bantu bako kukitila yo na ba masieti na minduki mbona mwana fa upesa desi ifo mpenza upesa kolo arme na nzitu nyonso tu na sipri fa umipesa uzala lukula sacrifice mwana nyonso wana ngana ko kundima mpona mwana nangai mais masi doza koyoka te masi doza kotia toujours miso liboso ya sila kotia teti kotia miso kaka sila sala boya lobike akotika mwana okimia te okokoloba nini mpona masi do
kanti mama sido mpe atala ka place akutira musapi ko mpo baluba kande soko meki mulaya useya na musapi uko kukota mpe na kati po uye kusala toloti useya mpe nzaba meka kango na musapi te useya na musapi simba kati wana mpe nza soko ye mama sido aza kusala teti mpo na sila nga mtu na buti nefu mwa isaje mukete na buta mpe na pasi abima na 9 kilo donc na kokundi mati vraiment là c'est Mangoudi. En tout cas ça fait plaisir na présent yo choix je suis ngondi na Canada balobi bon séjour na yo na Karine Muntu makamweza mabe makasi soki pe na mystique afungi bokebite ka ne to sala émission le lobo moni Mangoudi mama si azaka na ye pona bato tout au monde a personne le moko boy lobi to sele to fina Mangoudi parce que balobi la porte est grandement ouverte bato balandaka biso partout mama Beloti ya yoyo nenge boko landa biso boy boko sapelo ko moko boy biye somba bimbala moko pona ma Ngudi to se retrouver na ye peka na salwane kozala bien ba bisalement encore on est ya mindeli kaka ba bisalwana château ezanini to ko dévoiler ba secret mais ba surprise c'est bele lobby eza ko yinda en tout cas moi na mona bongama théâtre so kota elengi ba lobby théâtre ezaki liboso ko regretter te ba mise ba le karabiso mais le lot to sepeli si la paix akomo pesa pe ba spectacle so mo pe ba comédien ba voyager amemi pe moi des comédien pe mususu en tout cas mamongo to no benga ya ghetto e kumo longa lisolo ya théâtre alléluia YouTube Mangoudi bino bokendaki Angola bondo kango ndeni parce que yo poke imwa kala esaki no ndeni no keno Angola ngo poto kota penza lelo na lisolo YouTube yo no kolongwa na yo awa na Congo kokenda Angola ezaki ndeni poto kenango malembe to ko brûler betape mbango te kolongwa nanga awa pona kende Angola ezaki juste pona ba faire na compte ya musala dans le cadre musala ozaki branchement no mususu ko mélanger théâtre na yango te ndesaki kotika nano théâtre donc nazwaki musala mususu même le nazaki baya Johnny bayebi ezaki ba tournage kaka nde nazoya parce que nazalaki vraiment trop pris na musala na compagnie nazaki kosala nazaki na moi place moko esengaki vraiment nazaki koka lisusu kosala théâtre te nde esalaki naye kokende pe Angola tant patron na biso akomaki na baproblème fallait na superviser na Congo na superviser na Angola nde esalaki nakendaki vraiment c'est très bien balobi kosala théâtre eza mabete pe komélange ngo na musala mususu mais mingi balobaka ke théâtre eza passion na ngai yo zoka théâtre lokwa musala nini eza na kaka eloko moko ya ngonga moke to zoka ngo vraiment musala na oko elobi po ko se retrouver po bongi pe na vie na sima ya théâtre bon nakoki koloba ba mingi baza pe batangi ba classe ba bongi na nzela ya classe bao babaka théâtre eza kaka business bien eza soki ndenge ni te pona nga théâtre eza musala théâtre eza musala muta kolobaka yebi théâtre mobimba azati donc nde balwa musapi moko esukolaka elongi te donc tozanaka mpona kose compléter donc nga mpona nga théâtre nazwaka yango théâtre te nazwaka théâtre penza musala po avant même nazala na musala ou nazali kosala nazali na théâtre etangisi bana nanga eleselinga bana efutelinga ndako esombelinga mwelamba mwa lipapa la gomme donc nakolobaki théâtre eza musala et puis nabwaka ba fleur mingi na bandeko na biso oyo ba comédien ba comédienne na musalaka ya théâtre lelo basali confusion pe na bato mususu bazali komona théâtre eza musala bazoba théâtre eza musala moko boye do bazaki ko minimiser théâtre lelo pena na bwaka fleur na bandeko na biso na pesa na lobaka pe na nzambe apesa vraiment makasi na ba comédien nyonso ba comédien to kende kaka liboso po lelo pe théâtre comme eloko oyo bato nyonso bakomi kotia pe ka lelo pe okamwe licencié mais aza na kati ya théâtre po tokomi kozwa théâtre bato bazali komona théâtre eza eloko moko boye bazomona traité bino surtout mingi ezali kaka musala bandumba bafio babwakama na théâtre po kozanga mibali pe balukaka basi ya poto eloba mama mingi nayebi te na lisolo wana oyoka yo poseke tuvaka artiste ederangeaka te koyoka babiloka ndenge wana merci non pour la parole
na oloba boye bato bamonaki théâtre eza mosala bazoba bien bazo minimiser yango mpo na nga na koloba ke basalaka erreur po bato mosusu mpe moni aza licencié mais lelo bakóma na théâtre. Bon, bazoba c'est trop menaçant ya koganye vie moko rapide quoi. On est na mwa facilité moko boye mutu moko amoni yo bali ou soit on est na mwa privilège moko na cadre ya télévision. Na habité eza ba raisonnement mingi ya bato baloba. Ah comment na théâtre, comment ba fille ba théâtre, ah comment ba garçon ba théâtre. On est à minimiser hein. Ça rapinza bien ti. Bon nga na oloba boye théâtre eza musala lokwa misala nyonso. Po ndenge kaka théâtre ezali ndenge pe ba compagnie mingi ezali. Okay. Soko te sérieux okomona ke na ki sérieux na yo na nzambe longo okendeka liboso. Théâtre eza vraiment musala. Vraiment. Ça c'est bien théâtre eza vraiment musala to meka ko longola eloko wana to lobaka ba Nigeria baza évoluer développer na musala na bango parce que gouvernement tila bango ba moyen c'est faux. Tozana ba précision te eza makambo to yo kaka mais dis-moi bino mo pe boko valoriser mboka na bino so bozo respecter ba artiste na bino parce que bazo servir bino na ko se divertir na ba conseil zaka reloko ya yo moko nde muto ko valoriser ngo mpa ya tenda ko ya ko betela motangwa. Alors maman lelo batu ele ba sepeli déjà komona yo mais koyoka ke otikaki musala pona musala mususu eza pe mabete eza ba business na yo bande kosala. Alors lelo soki ba retrouver le sous na théâtre nini esali ke ozongela susu théâtre musala wana esimbi susu te to eza nini we c'est pas ça qui. Merci pour la parole. Donc musala wana na minito nazo sala sute. Okay. Yango esengaki nazonga nanga naza na Congo. Donc tellement théâtre eza don o nzambe atakati nanga donc eza musala nanga. Okay. Donc naza pour ça théâtre. Eza pour ça théâtre. Mais Angola quand même osaki ba production malgré business au bando sala. Banda pe ko jouer okutana bande ko ndeti banani na Angola kuna osaki bien accueilli ba collègues no bayambaki yo. Lokola Miraesa tozalaki ne déjà na Swabala. Okay. Tozalaki ne pe déjà à part théâtre l'air mystère accueilli tozalaki kokutana bolé pe tokutana ene kuna en tout cas tozalaka bien. Son âme vraiment. En tout cas Miraesa maman Moyindo amsu bayaki pe kokuta yo po kenda kala. Kala. Kenaki ba nini? Maquillé depuis 2016. 2016. Ouf, ozonga na 2025 ans. 24 na décembre. OK. En tout cas, Mangodi. Alors on a lisolo pe ya théâtre ya Congo. Bino na Angola. Bomando yo kangondeni parce que lelo epela ka pe moto a. Boyo ka rapela masolo to bomba te to loba te na sima ya mikonga batu. Ezopela moto mama basila na Belleville. Na habité tombo za yo ka lisolo wana. Esaki bino ndeni koyoka ke théâtre ekomi divisé boye na boye patati patata bino bandeko na bino ebanda osala ondeti ndeni. Bon eza pasi eza lokola bana babotami tata moko mama moko lobi bakabwani pasi ezongaka pa ba parents. Donc bango mibale baza bandeko na biso ezalaki vraiment bainformation moko apasi. Okay. Mais tokoloba kaka lokola bandeko na biso tolobaka nzambe moko ayebi place azomema bango. Donc moko ayebi place azomema bango. Makambo na bango eza lokola banzoko mibale bazobunda matiti koyoka pasi. Okay. Donc tozaka wana pona kotala bango mais nzambe nde mutu akopesa kimia nzambe nde mutu apesa solution na nyonso donc ye moko amema bango ka ndenge azotambola na bango. Yo pa Belleville koza matiti to yo koza nzoko. Bon tokoloba na minute oyo biso nyonso na bango toza ba collègue parce que tosa musala moko. Mais na ndenge ya ba vitesse ndenge tozoyokela bango mibale en tout cas eza banjoko mibale o baza makasi. Okay, na minute top, na top na ndenge ya ba YouTube baza pena na top. Donc wana vraiment toko marché moté ki to lo batsuki ndenge ni tenga koza matiti pa na bango te po toza ba collègue. Voilà. Donc ndeka na baike musapi moko sukola ke longité donc biso nyonso to ana sani moko. Okay. Mais na ndenge ba vitesse na bango ndenge tozoyokela bango mibale en tout cas baza au top. Okay. Mais na côté une émission mo saki na Angola pour nga za penza moi muke na comité pe ya recherche
nalandaki émission mosaki na Angola mpona oloba ke non félicitations à Sila Bissalo parce que ozwaki bainformation ke afutaka bien azo entretenir bacollègue ne bien azo respecter bandeko na ye ya théâtre par rapport aux autres. nayebi te pourquoi etindaki oloba eloko wana ezalaki di ya quoi bon pour kojouer esika moko tovanda na Sila to ezalaki yo moko kaka olobaki ke ete naloba eloko? bon omoni na koloba boye eza que belle vie nazwa vraiment chance à jouer na été nakutana pe na ye te mais Sila na joua na ye namona ndenge na ye donc tojoua na ye on dirait tosi tovanda tosi tomonana toseka do gentillesse na ye et puis komikitisa na ye quoi donc na ndenge na yebeli ye ndenge nazali kojouer na ye omoni mpe ake aussi si répétition moi epakolami moko boye mais là tachi en tout cas félicitations tozomaka invitation encourager ndeko na ye donc nazala na ye na joua na ye yango nalobelaki yango na sens wana mais bato bafingaki bato balobaki oyo bakoloba mais nga na koloba oyo nayebi oyo nayebi te na koloba te bato bafingaki yo basepelaki te na langage na yo bato bafingaki bato balobaki oyo bakoki koloba mais nga natalaki wana te donc nasepeli kutu mpe na ndenge obimisi susu lisolo yango Sila aza motu na joua na ye na 3-4 films na Yami José Mabilama na joua na ye mpe lisusu donc ndenge na jouelaki na ye komona ye aza te ke amoni yo aomona lokwa nga na ye toya niveau moko te adi asous-estime yo adiminue donc azojoue na yo lokola bino na ye vraiment ke bozalaka déjà donc azozwa yo mbala moko famille na ye donc azobenda mpe na mbala moko famille na ye donc ayambi yo mpenza omoni na esengo ozomona ke ozojoue na ndeko na yo mais sali pasi pourquoi kozala bacomportement ya bizarre boye moto aza libre na opinion na ye akopesa mpona koloba quand même bolamu ya ndeko na ye soki ezalaki peut-être na ngambo mpe ya belle vie je ne crois pas babaku bange basala yango comme problème ya koloba ke pourquoi koreconnaître belle vie par rapport à Sila mais kosataki na yo eza na nzela te na comprendre te eza nini yango motema mabe oyo tolobaka ke richesse ya liboso batikela biso na kongo eza kaka motema mabe toloba ngo bongo pour parmi bato balobi wana baza pe bacollègue no peut-être bacomédien toloba peut-être pe bakozala na bango po eza na bato balobaki donc balobaki ebele bato bafingaki na bacommentaire bato balobaki ozoluka role mpa Sila po ekomaka bongo ozoluka Sila benga yo bongo oyo bayebaki na bango mpe teke naza na nga te balobaki azoluka kaka mpo Sila tiaika Sila azongisa ye boye donc nakoloba moto atiaka motu ka eza nzambe donc eza motu te soki nzambe alobi atombola yo atia yo ka ata ovandaki na suka donc nzambe aomona mpo miso na ye monaka ntina sa libanga ntina sa mai ntina molili nzambe amonaka vraiment ola eza pasi makambo asoni boye mpo ya nini oyo ozokritike mangudi oyo mpo oyebi ata yo toyoka te lisolo na ye tomoni ye kaka lelo awa oyo mpo osu nani mpo nde bozalaka toyeba commentaire osu nani yango oyo yo nde oza nani mpo kokende poto to kozala soki wapi eza synonyme koloba te oza danger il faut koyokaka histoire même ntango tozotanga kelasi bazotangisa biso histoire pourquoi mpo toyeba passé présent et puis futur na biso yo oza kaka na présent futur passé oyebaka ta te okoloba osu nani mangudi ntango yo nono omeli libela mama te mangudi azalaki oyo asalaki succès na mboka oyo akosakana te soki olotuna osu nani yo ndo oza nani na mboka oyo ovandi mpo moto aza vrai congolais aza vrai patriote akozala mwa moke na lisolo ya bato basala mosala avant bato baza lelo mangudi aza bato bajoue na Sila aza bato bajoue na baya Gabi soki na korapele o mangudi aza collègue ya bayebakata ya Nicole Ebakata aza collègue donc toloba babidibidi voilà yo moko to expliquer bango mpo bacomprendre mpo bato bakomona lelo ya sika bayeba mangudi aza nde nani artiste azalaki na groupe nani azalaki na bacollègue ne banani donc naza mwana ya Johnny Tsakala moto akalakala mpenza donc ntango nakoti na ledio nakutaki bayebakata bagabriel
ba président Willy ba bidi donc nakutaki bato ebele vraiment ebele nakuta vraiment bato mais ba relation ça toujours bien na bango hein bon on a bonne relation bon neti nga na bango totikala vraiment kozwa na mabe te po baza po mutu mosusu akoki koya akuti bato oyo baene na ye bien akuti bato déjà ye alingi mpe asimposer eza mabe te mais topesaka mpe respect na bato tokutaki donc napesa respect baza bato nakutaki baza grand mpo na nga parce que nakutaki déjà bango mais ntango na ye nakoloba te ke te baza bato nakutaki oyo mpe bango mpe bapesai nga susu makasi mpo nasala mosala en tout cas toza en bon terme donc nakabwana na bango na ndenge mabe te o nini te. Alors na lelo na séparation esalami na okotso vraiment na bien likambo te oza moto ozaki libanda mboka mais ntango oye na Congo on remarque que ba division ekota mpo lelo koma mpo babengo na film il faut ozala clique ya bato mosusu mpe baza mur na kolobaka nga na kokota baparti pris te na kozala netre nzambe nde apesaka ye moko asala est ce que oza na souhait wana mpe ke lelo babenga wana bandeko na oyo lelo baza au courant ya koyebaki ozongeli mosala te bon souci vraiment ezali parce que eza mosala oyo bango mpe baosala donc soki bakolobaki babenganga nakoloba te ke oyo abenganga be oyo abenganga te mpo biso nyonso tosalaka mosala moko nde nalobi mosapi moko esukolaka elongi te donc oyo bakomona ke babenganga na jouer naza prête mpo na mosala okopesa bango numéro nayebi te soki eza possible mpo mosusu bakoluka numéro nayebi te soki eza possible to possible te mpo bazwa numéro no ya telefone te numéro nange eza nango na problème te babenganga babenga yo soki babengi yo bakozwanga yo eza numéro nanga bobenganga na plus 243 97 66 22 475 plus 243 code mboka 97 66 22 475 okutana na mangudi koswa na mangudi baza na baproduction bagag bafilme tout consort mangudi là aza disponible pour na bino batutu bozalaka na besoin production même na SB je crois bien déjà kosola na mangudi boye ça dit plaisir na babaku nyonso oya mams to souhaiter mangudi pe a intégrer SB na ba filmer kosala bien nayebi ke demande nanga o ekomeli président Yoshua ekomeli oncle les abaku ekomeli ba etu o bakambaka SB na yemo pesi la bisalu okapi moi mama na oyo mangudi dio na yo na so natali filme wana ya mamundele natali ba malandu taba filme wana nyonso na dio yango na mangudi ngeke ne pe kitoko alors bambeza mo ebelele sabaku de l'SB pe zali deuxième chaîne bolela ki mingi filme ndenge ni filme sezonga je crois bien bambeza mo ebelele après anniversaire tokotala nini ko ya sima eza fin du monde mais tokotala non nini ko ya sima pour que luka basala lukuta ya mbangu po kaka aussi la salle anniversaire oyo bamsu bakoteka bilamba ndako voilà manguli tokomoki na biso na suka nayebi te message moko important soki ezalaki ya koyebisana bandeko tu bafanatiki na yo na bato tu balandi yo na bato nyonso balandi biso napesi bino bambote ebele en tout cas nzambe alula apambola bino na sepeli vraiment lisusu komona mpe mwana na ngai leki na ngai nokwa baya na ngai ya lelo te ya tongo mangulu ayebai nga awa bandeko na sepeli lisusu komona ye esali vraiment esengo mingi so mpe ata tokufaka tomonanaka boye eza bien en tout cas na sepeli makasi napesi mpe bafani na ngai nyonso tuto bafani na biso nyonso bacomédienne bambote ebele na kopesa lisusu Sila Bisalu Pomba Sen bambote ebele puis joyeux anniversaire na bande lisusu na pesi susu kaka mbote na papa na nga ya Johnny Tsakala mutu akala makasi na pesi bambote ebele on est ensemble président tula babeti o 12 eza mabeti prochainement ozwaka libanga yo moko swabala bon toloba nini foti na yo moko bakomopesaka ya Johnny awa yoza te donc allez-y comprendre na bete 12 te soki lelo bato baoyeba mangudi eza grâce ya Johnny